www.potonapoto 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 Ezala pete komi. Ezala TP et comique avec Nora Digital. Ici c'est Paris. Soukana émission. Babi ici c'est Paris mais yata mulaka pas fric. Na micho tala ka tosana na kacha kichasa quoi. Soukana émission www.potonapoto www.potonapoto émission a bien émission kitoko ya rotala na 3W Potonapoto. Tunanga botala nan. Nana sanjete nana batama botala nani moi ça pembe moi ça propre mon sur la fraise ngamona zaki ngamona monie na miso Nora Digital. Babi Nora Digital moi c'est lengi moi c'est kitoko jeune fille au ça l'émission na papa na bana na bayana ba leki nae bazota lesika moko sonye zalité quoi. Nora Digital, moi c'est kitoko. Nora Digital, moi c'est kitoko. Olekie. Nora tunani. Omani fiwana. Olekie. Nora tunani te. Omani fiwana. Fiwana. Osa ke mission wana. Osa na Paris wana. Olekie. Yo alaka yo moko na Paris. Ici c'est Paris et alaka yo moko. Et miswa bien owa twatalaka et alaka ya yo moko olekie. www.potonapoto baloba petite baoteka oya petite baoteka ni to comprendre nango te bino nde tembe babi ba petite bazoteka ba petite ba mebele na ba micro na ba caméra na kata YouTube o aoteka na ebiti soka oteka nini Adam Suluzolo lobelanga en du na kata Kinshasa bino nde tembe awa naza wapi ana bon marché chez Gino na telemi na sima ya libende ya pembe abioloka pembe de mtereboma ya mteningisi Kinshasa Gino asala album asika Gino sombi karasika Gino comme balé retour babi Gino nde babi masala Gino ya tokos walobinde tembe na matana Gino déjà na kota la kara Gino bon ni makenda na kata Kinshasa po bolingi tembe trop n'aura du temps moi ça sikana na kata Kinshasa balobi www.potonapoto.com babi site munene babi site Dokista et Dokista Rabato chez la mine Mosakoli donc voit beauté image ma munene le kakuna industrie naza vraiment ya koyeba le naza pas ya Gino asali album babi commandant de bord babi album esimi match za tokosa babi nzembo moko Gino da beti wana ya vie na babi nzembo poso habite système poso na poso yo bina côté nini babi o kara Gino libenda pembe kara pembe masole simbi macheza obino ne teme obi Gino pas simbi kisie babi Adam Suluzolo sakana nango na kata 3W.potonapoto Nora Digital na kata Kinshasa babi Glody Muhindu Miss RDC. Merci à toi le docteur José Kouvula tokota nanda coucher Gino malo tobeta kachimini Gino nda baye bino moni Gino baye na ebino po boto bebisa makambu nyonso Gino baye bino bon voilà tokota chez Gino match za tokos babi Nora Digital na mosa pembe na kata Kinshasa babo ya basambwa babi Tracy la même magique les réalisateurs les plus rapides Tracy la même magique Nora Digital na kata Kinshasa babi Alpha Sage Image atoza c'est chez Gino tembesili toboy na biso ba problème Gino album esimbi Gino a payé kara pembe Gino nzamba pamboli bondi bala kin bana monton tebino nde tembe na ebisa bino ke babi mutu na mabele mame babi la princesse Nora Digital moi ça sika ya pembe na kata Kinshasa ba honneur rebelle pa ba vie na nga banduliste na ebisa bino ke
baza bavie na nga ata ye mikili asali nanga interview te naza tata mwasi bana na bango bolingi tembe awa na ye na palais ya Djino na ye na résidence ya Djino mobala pembe mobala mwindu na libenda pembe Djino le boga le noir mais c'est le noir. Voilà, naza bien réussi chez Djino Caporex, mais c'est le noir. Fils, premier fils, il y a papa chéri. Oh, j'ai bien pu en abota raté. Car à côté, vous n'avez pas botaka. Les loges, j'ai bien pu en aboti. Et c'est un makasi. Babi, princesse toujours, car Babi n'a pas vu, n'a pas tout à l'heure que. Moi, belle maman, Babi, moi, na moka na bango. Wana ba vie na nga bandulista Congo se me vie. Ah wana za chez Djino ayambinga. Émission libanda te po habiter ozale kinanga mwasi petite na biso pembe au chipoto. Okoya na Palestine o matana kara pembe chez mobala mwindu sans tache. Oh ba meti noir. Meti pena no mona senti pena poso. Mais c'est le noir. Bonjour premier fils. Bonjour moi c'est Pembe moi c'est Sika. C'est un plaisir que yamba moi c'est Pembe na mobala mwindo ya mbinga. Mais c'est le noir. Voilà. Merci na santi bomoni hein. O ezali passe à Djino te. Copité o za Djino penza babi mais c'est le noir commandant de bord Djino. Nora du juste moi ça sikanaye Kinshasa. Bat ba obenganga. Viens nga li passe ba mbongo mbotebele alobi Nora du juste soko moni Djino te. Kozonga poto te po na njilo romata te yango nga na lobi te nga na ba problème na vie na nga lipasa mbongo mbala mbongo ebele millionnaire wana pena ko boma po donc alobi yango mbongo ebele yango nga na ye awa mutu na poso babi bobi na rande poso na poso yango na ina mona Djino boni santé Djino. Santé ça va na yambi yo Nora digital moi ça Pembe welcome pour yo uti poto. Vous allez rater donc photo to peso ba bienvenue et on tonga to ba eta moi ji to moi chinchi chinchi donc ba la poto Amérique partout to na Nora bino ndete to bandela Djino Kinshasa lenge babi poto mignon Kinshasa lengi babi to bilengi na kati ya Kinshasa chez Djino. Ouais donc na yambio na sepeli makasi donc naza pona yo ba question na yo. La réponse n'a pas allé. Voilà Djino. Balobi que Djino avoir jacate. Djino raza intercommunal kaka. Njili abetaka njili abeti mama tonge abeti mwa lemba asukaka awa. Mais le to ko kamwa ke li passa Djino to tonda kaka. To boni ba clip vraiment na kati ba désert. Tout le monde a fait Djino na aéroport ouais tu as fait comment au fond on a que poto mais aucun poto te poto moni ona miko Jessica Tilana na Nora digital te poto confirmé poto na poto yambi oto yaki poto ndeni to bona biso yaki poto te siko Djino yebisa biso na no li passer tonda babi yo to sukara awa ndeni li passer comme tonda trop boy moni nga na premier fils pour le monde entier ba papi Blaise Mukwa Apocalypse Bela dégâts matériels, bali passe à Bambongo, les Mbongolais congolais millionnaires, l'homme d'Imposo. Babino Djino, mon premier fils. Mon voyage et le belang l'autre pour voyage, ils ont encore l'Ikonda. Sous un moment billet de banque là, Rokeno à Bandundu, Rokeno à Nigeria, Rokeno partout. Donc là, na tambolara pour il faut la tambola. Parce que il faut ça clip, il faut ma connaissance pour me sous tout le monde en a qu'à la fourre mon ana. On y peut peindre ma haute pour nani. Bon, bon on a besoin on a n'ingona. Moni bandi ma batu pendant un mois retard. Moi je me rappelle bien on a fallu tant un album ça album na liboso bato auto c'est deuxième album. A monsieur deuxième auto c'est troisième. Or que Davido bondima ega mbala moko. Ba petchona ba Nigérian bondimi ba directement. Mais pourquoi biso na na Congo faut que Djino ma koko pour bondima donc nga kotona Jésus kutu bandima été donc nga la sala boulot essentiel boulot dans la bien commandant de bord le bato bazo se pena banzembo nga naza parmi ba artistes ou baza mieux télécharger sur iTunes na ba YouTube na ba Facebook ba plateforme et tout à téléchargement
naza téléchargé, donc ça me fait plaisir. Yango no moni bazobe yanga premier fils. Voilà. Ok Gino. Eloko wana nde esa makelele tout matoyi babibi no nde tembe nde eleki no bondima na époque na ye. Gino, pourquoi premier fils? Parce que na BCBG bato pe bamebele bapela ziji pela zi pardon babogis batebeli babimebele siko ndeni yo za la première atutu kaluji babima siko pona nini yo obima première baemelia. Bon, on a ignoré bangote bato tangi balempela avienanga mbote pas azali tout kaluji pareil baemelia pareil, mais problème c'est que on peut la bête na wenge musique BCBG 4x4 na ba président Ouira na ba président Dolph Nemo pe tout kaluji bête na wenge 4x4 Nemo pe nani Emile alias, mais moi na oyo abeti kaka na jibempiana abimi lelo sa la fierté lelo nazobunda ezaka ngai abeta nulle part, donc mutabimi sanga eza binadama yango wana public emoni ke non naza premier fils, donc yango zo différencier ngana bampela na bakaluji po bango babeta na 4x4 bayeba na banda wenge ezala mobimba comprendre so ngana uta mbamo BCBG direct commandant de bord, donc premier fils. Voilà. Ok, donc qui premier fils na donc eza comme yo yamba moko direct na BCBG ou Jube Piana ba on comme banda déjà na 4x4 siko bato ba no kansake po yo album ne simya musupe mo album esa mo mobulu yango yo ba nommé siko premier fils, mais alors que eza bongo te obi peke bato baloba trop que BCBG bimsa bato te, mais lelo ba fanatique BCBG ba zupe mutu na bango o discuter. Ça dit soki ba fanatique à côté musu bazo bimisa bana na bango ba fanatique à BCBG pe bana garçon na bango ba ko discuter le abeteli bango album a bien aza swag aza mulai mwendo azo répondre na ba critères ba normes makamutu car bien voilà, donc bien. Voilà quoi bébé atambola na vélo bébé qui na ba vacances ba nini na minute pas na chic, donc voilà quoi. Ok, c'est bon, merci. Voilà. Babi à côté kuna bimisaka maison mais bimisi pe belé, babi papa chéri papa bimisi mo ane Gino, mobala mwindu na karapembe, babi commandant de bord, monsieur le noir. Babi boboy bosa mokina bino match simbi ponga moko nazala qui vraiment na vient ngai kombe kimi, donc babi match bali passa bambongo, donc babi man te babi mbongo omoni ko obi ko Gino ko pena batambongo peta. Mais faut solana batambongo pour sinon te rodoka yango no moni biso tona bali passa bambongo tona batlora ba Papi Blaise mo quoi faut boire à épée Papi Blaise mo quoi mbote mbo kitoko marathon. Donc faut tout ça on peut promotion clip na tout ça on a fin du mois où Papi Blaise mo quoi ya la bakota ba Dublin, donc garçon na mutema malamu leki, donc niveau ya code yaka non na mona bongo tse Papi Blaise moi ça sikaye yo tout ça ma solo asimba pendant marathon na nenga promo na nenga net Adam Solozolo paza wana ozo relève systématique, donc kubosa na raté Papi Blaise mo quoi pardon pendant moi ça Papi Blaise mo quoi lobi yo mbonge belé la nora du chitana na Kinshasa viena na ozo la ka code na sina sepele pour modèle Gino na expliquer nga fait fungola caméra na za ya o sepela pour na bike moi 6 jours moi 3 jours ya hôtel et ça nga sou bien, j'ai pas de souci. Ok, voilà Gino sikoyo toi na dossier ebelé so na bina zwa na zwa sur 4 jours mais talaka émission pe ko mape bololo po bien mission ko ma elengi tango za mu pousser tiko Gino wabiyo nde osimbikisi commandant de bord epesi saka na ngona na Dame Suluzolo babi BCBG simba raté to bat balongwaka babi yango babengo premier fils parce que babi simbi osimbi côté nini Gino? Bon nga na simbi côté Jésus Christ moni biso bato to rana Jésus to banga mutute, donc nga pena guananga za Yesu et puis na musala et puis mukili et comprendre. Vous comprenez? Parce que bato belé baloba ke côté wana babimara après munabu ateki ba plan to kene mikili ala line pongi. Vous comprenez? Miyebi
tomi totambola na nzela ti bacritique tout makambo oni bosilikaka si balobi bongo te tosilikaka te nga so nasiliki na kolobela ngo te so nalobela mpo esepelisa nga yango moni ntango nga na bandai bafere oyo na nga nazoki ngo lokwa défi lelo oyo premier fils lelo commandant de bord album ebimi sur le plan international ezotekama basede kutu esilaki ndeko na nga Leni Bidance autai Paris ayaki avant-hier nde mutayeli biso balo ndambo se totindi na Victoire place basede etekamaka mosusu eza na grand marché bapeti na biso bacoopérant oyo batekaka donc nazotekama mpo moni lelo bamisien ebele babetaka musique ya TV na YouTube donc naboyi nanga te biso nga mpe baplan na nga nango na YouTube baplan to eza bandeko na nga bandombolino bali batiela biso baplan badrigo mbaki basite poto na poto nde bosunga biso tu vois mais il faut quand même mpe cd totekaka moi na Victoire mpe place batekaka cd kuna moni basede na Victoire voilà donc bato bazosomba donc faut bato basoutenir nga bachanga maboko po ke musala o penze kende liboso na ndenge nga pe na olingela mais po kende liboso fo ka mukile changa po ne pele na sepeli na yo utalanga ne kana l'équipe eza déjà usungi nga ke bato musupe ba ikidi ba batimbela ke commandant de bord azana ta po talanga moi sa pembe et miso bo mutako ratete pour mutu musa ko rater mission musa tali mo mo kala mo compliqué mais moi ça sika faut batalaka Babé, monsieur comme elengi, babi to ana Gino, babi comprendre l'homme noir, babi a mbala mudu na kamnya pembe lengo, je sika chilanda mto ninga masolo boye na bikota ya ko sepela. Siko Gino maso album on kasi, album c'est Salam ko studio et comme il y a marché. Mais combien de titres to koyeba? Album il a 13 titres. Waouh. Et belé bo Gino. Normalement coûte 15. Il y a 15, mais la CD tout check à 13, vu minitage, et puis tout ça la 2 CD, tout ça à CD mon corps. Alors on a iTunes, on a YouTube, on a la plateforme même soit téléchargement déjà 15 titres. Et puis dans mois de octobre, fin octobre tout ça coffret CD na DVD pour na batapoto. O eza mingi version Afrique pour awa ebika été comme la moi primo na moi c'est batapoto bazo réclamer trop ya honte bino septembre le eza moins piaka ba rentrer et tout to bombiango poto bimisela bangongo na après septembre donc coffret CD DVD bato qui na Château Rouge na Matongé partout à place ba bablo na so ba congolais te kamaka na profiter pe na pesa ba Diego Musique Mbote na pesa ba vena ba Manu Luvaka ba tutu ba Hermen Kaba na pesa ba Mbote donc coffret eroya na après septembre CD DVD voilà Siko Junior za boyo kusa ba titre te pona toyeba donc titre tout ça na Caprice Azemi on a embelli en vieux boula. C'est un pote à moi à Los Angeles, na PC Mbote Place Azali, na ba DJ Bangu, na ba Foshino Mokonzi, na ba Mac Dedi, ba Eringo Mafull Vrejo, ba Bombastic na Ele, ba Junior Tunga, ba Gary Wele GI, on a ba tunanga kota States, on a embelli Caprice Azemi. Après à toi on a Bedele Boudoum. Tout ça les featuring na Claudia Bakissa tout ça là on peut Claudia Bakissa sœur nanga artiste pe ya munene na mboka na biso donc clip nango pe c'est tout ça là qui ndambo ça qui on a na Île Palmier Adam sur le Zolabi Île Palmier na Dubaï ndambo musuna ça qui on a ba Dubaï Marina na ba Burj Khalifa ba Burj Al Arab place de tourner qui en haut surtout c'est la partie yo to voyage to comme kuna ndeni na kina vélo mwana kenda mo rapide vélo ala so fini bouton mobe et vous comme so pe Kenya na 1 heure de temps donc on a dit na vélo on a tourné au taba île wala et tout so mieux tina désert na désert na sai Oasis dernier titre 13e titre et anzembo on a embelli petite sœur nanga cadette na biso mwana tsuka na biso pour moni biso ba mise beli ba le koso faut bato ba pesa bombongo na moi makangu banini ngasko na petite sœur nanga ça va faire plus de 15 ans banda kenda Londres tilelo na monaki na monena noté yango lokala no sa projet nanga liboso na dédié nzembo wana na salle pe clip na désert donc
Oasis toza pe na Olingo za suka na rumba o na embeli vieux na ngamo budget mubengai aza pe mutu munene na mboka na biso awa clip nango to tournango semaine prochaine to selema makambo nyonso semaine prochaine to tourner clip à Olingo na profiter pe na pesa ba Ben Dolce ba Jano Bamba pomme de main on va se retrouver pe na dédicace na rata bansembo oyo ba zo la clip na makasi dans ce moment ils tourner bien la rumba mo kitoko après wana to na Dubidou on a embela gay Mamadou suka na wala kute kanga de masolo na zola yon kutu trophée na Bilili Award na c'est avant aussi ça na kutata na chambre na bimsa trophée na l'accès trophée oui na zo trophée na Bilili Award grâce à Nzembo na Dubidou et puis voilà tout ça ce qu'on a 207 ambiance tropicale on va voir camion 207 camion voilà ce que ça titre générique na biso bah tu vas réclamer qui trop bah générique et bimi Gino bimsa fait générique donc semaine où déjà et on va nous les cannabis black et puis na ba chaîne monsieur international et puis quitter la biso ah pour moi on a lancé l'effort na betara getoté na betape moi libanda musique na ngabeta pe libanda na koto donc descensé tout ça sous na titre sous Zakalaha la suka na rumba on a na yembela David Monso sale koko na rumba et puis tout ça sous na commandant de bord yango mo pesa rumba tu vois sur une cours d'histoire ils appellent générique high tech ça deux génériques ouais cours d'histoire il y a ce qu'on a style nettement ba Brazzavillois parce que moto a betelinga ba guitare wana sonore digital à celui ça roga la petite bébé na roga merci et puis ba mot de place bazali et puis tu as mposo kutu donc yango kangi de ba faire donc le monde entier parle de mposo il passe ba mbongo les mbongolais mais tout ça, et là au monde parce que moi je suis dans la sincère, dans la critique, dans la remarque, tu vas réclamer trop pour la clip. Il y a un peu ça, c'est un peu un danger, mais clip est comme à niveau de Nzembote. Moi je suis sincère, na yo qui va critique wana. Ni parce que il passe à mbongo est belé donc il y a la place à bien, la place à bien, mataka vient en première classe. Ce que c'est les clips bon pour la nini. Bon, ezali déjà te que pour lui passer ba mbongo azangi mbongo to pona nelo ote ezaki que na salaki clip wana na Abidjan na zaki prêté OK donc na kutanaki ka na kutana nango producteur abi il faut tourner ba blog belé zalaki te bon on devait le faire tout ça mais ce n'est qu'une partie remise nazo promettre bato soki clip ya générique et bimi na Olingo et bimi le temps to cela en promotion to resala clip ya mposo avec les passe à bambongo voilà quoi donc na promettre ba fanatique na zo reprendre peut album ezana on a album ça ba 5 ans ba mboule belé donc ce album on aura 2 mois donc on reprendre les clips en poso pour des pesa swelling na nzembo wana après tout ça na marathon ou na dédié on a Papi Blaise Mou quoi jeune homme mou ya bien Blaise Mou kambote yepena donc est-ce Gino fin du mois septembre aux enveloppe kaki pour na clip sole comme elenge abi sola mbongo abi mutambongo amuninga na hote abi bienvenue makanga la paix vient na ngai abi na facilité to lia mbongo na facilité bon donc marathon Papi Blaise Mou quoi yo ebikaka et puis tu vas sur na Ligorodo au titre on a embelli titre morozu on a embelli Jerry Biangani mokonza mona mukie ala jeune mo azuzwa azuba poste minene na kisasa awa na aja mukie et on tout ça la Nzembo Ligorodo donc bref album pena yango wana quoi sara nango Adam Suluzolo Gino yembela biso mwa mukie ça mwa biloko wana mo mwa marathon voilà tout ça plaisir mbumoni na telemeli Papi Blaise Mou kwa mikolo po Papi Blaise Mou quoi vient na ngai le digital ole la moi ça pembe na kata Kinshasa te ya ta sozongi ya na Dublin ya to zongi to zona kin kuzano ku à l'aise yo salera promotion ka marathon kaka ton clip nango bima yo lobela monka ko mona mona lobela te mutambonga muningi sali mabe papi wo audio ko li sentiment papi wo mise en scène nini papi wo boli wensi e gaze bilenge za lokola musuni soko simbola le komi ngai
bilenge eza lokola mosuni soko simbelali ekomi ngai obika mosuni soko simbi ekomi ngai lalisa na frigo so lalisa on libanda lobi okolia on sute ekomi ngai soko pa bible eza bongo so simbi ye chai na frigo yo na embeli bilenge eza lokola mosuni soko simbelali ekomi ngai bilenge eza lokola mosuni soko simbelali ekomi ngai kolalisa tes sentiments yandula plaisir papi blaise mukwa voilà bo comprendre kaka lobi papi blaise mukwa wabi mbonge belé koza pe na mbonga yuki na komo bayo vie na mbongo pe leka pe bongo te na komo baye yo batambo na dingi no sute parce que Dino c'est comme moi poso mamwanye mamere lipasa bambongo tatanzambe kito mona makambo shere asalinga dendo likolo atono moto non le leader kashama benga babo manga likolo nzembo mposo leader akufi petit na biso akumelenga nzembo yo paix son âme vraiment oncle na ekuta to benga avant que boya awa donc moi na pena petit na nga quartier lemba pena toujours lela parole songa biso to bato bayiki na ba discussion nzembo mposo ya bango mkolo nzembo akufi na ye mais atikelinga akaporeji asana ngo succès mamwanye mamere lipasa bambongo tatanzambe kito mona makambo shere asali dendo likolo atono moto shere abona chuba motonga nasila longo likwanga kasali pasa bona liya musuni musuni ya ndenge nini musuni ya mafuta madezu ya ndenge nini madeso basoda shiraka mati musuni ya mikisi kuna yanga ye teta muba longola poso ebota mbuma okutani na lini oko longola poso epesa energie shiri na nga alela biloko ya poso suto angulwe bapomba balela poso babi poso babi balongola de poso bino botekaka bolongola ne baposo boteka bien boza baklie belé Dino sikoyo vraiment félicitations Masole Simbi sikoyo Dino pourquoi commandant de bord de bord ils ont état d'esprit moni ngala uti na BCBG côté kuna na commandant de bord nango za JB Mpiana commandant de bord à BCBG JB Mpiana commandant de bord à maison mère Weranson commandant de bord à Vivara Musika Papa Wemba commandant de bord à quartier latin Kofi Olomide ce commandant de bord na ngai moko voilà yango voilà bikoza la mokonzi ça la katokoso bikoza la mokonzi ça la bien Masole comme elengi Adam Suluzo la lingara boya bin la mine mosakoli don vont mobali ya mama Alfosina ya pembe beauté image Masole zo kende kitoko babi Serge Kasiama babi foso la bien boso la ne mabe na komo bae boso mabe bo tianga ne perdement na zo batena sana kende wapi mais na linga bino surtout je vous adore me vie donc tala rabino sabino la digital m'a plein Dino sikoyo album osali bien promotion na Dino promotion osali promotion mingi te pona nini promotion mingi bon moni promotion c'est vrai promotion là hein bon ngala na jupe na mbongo pinati mais nazo bunda eza œuvre na nga na kotika ngo ndengwana te bandeko na nga pe bino ba journaliste pe botika nga pe te bozo yedenga problème tozali nango mingi ezalaki ya baclip lokola oyo mibale tobimisaki dubidu na mposo esali au moins 2 mois tozobimisa susu générique na olingo après tosala clip tobandeli clip ya mposo tosali clip ya marathon et puis malem au fait naokende nango molo po bato bacomprendre nango bien. Et puis voilà, donc bah doit comprendre biso que là zape na mingité ba tia biso ne poids ba tia biso poids ne ba li passa ba mbongo ba sungara ne ba papi blaise moko ba sungara ba sunga biso pour tout ça là promotion mais na lembité donc nazo bosser toujours dire pour nango papi blaise moko li passa ba mbongo Dino za bino bo soutenir moni bo pesaka bo bakisa faut to sentir li passa ba mbongo na ina sentir to sentir que non kosana mutazama azana mbonge bele sala ka bien siko Dino to ko moya isusu Dino baye penza Dina baye biso Dina baye na ba chroniqueuse na ba chroniqueur na ba animatrice surtout ya wapi ya YouTube ubaye bango lobike ba oche batita mabe eza ndenge nini Dino boy biso do nandenga na yeboye osepelite te jamais et puis yo za mo sika
ya lingo lo baté to lani ve waze ko to lo bagi mosa sika ba mari na ji non yo to yambo ala ji ti lelo ti mukolo ti mu bange na yo to yambo kana ba ji na ba champagne ne ka to yamba basi ya honneur pour yo za femme ya honneur. Merci Jim. Et loko na ngina lo bezani to za ba frère na biso na bino ba nego tu ya presse ming internet to lo bela presse ya na YouTube mais nga pe na jui critique pas bateau. Nos albums ça va, Banzem va bien, Maramtou, aux défendre papa chéri. Mais ça la bien été, tant au ça l'émission, titre bazo commande, par exemple Gino a popoli papa chéri, et ça la bien été. Aux monde même ngamoko na kana Sony, il y a qu'on publier sur page officielle dans Facebook ou qu'on publier sur internet quoi non appelle-moi Sony parce que bah commis ma bé pour na papa na ngai ngala premier fils liboso ezali na gros signé na ngai mais siko bato babi yo premier fils a un intérêt à respecter papa na yango na sala ki yango pour na kaka ko respecter papa na ngai tous ala bien pour bato ba otala ba onde ba soutenir so bato na ba yininga. Mais yaka titre ya na ngote na kati kuna po to sala pe bongo de fois ba sala bo pona koluka ba vie ba atana besoin ba site mo batala yo ba sala bo mais ça te que yo fingi ba tu ya comprendre que YouTube ko sara nango problème est que na poto ça passe parce que bango na poto ba la facilité ya relire ba vidéo tout mais na kin internet na so yebi ki ya mo bulu mutu muso atala ka titre apamba abaimba mojino. C'est-à-dire, attends, soutenir tu nous petit on a fait un JB. Donc, à Zapinga. Pour la minute, et là, on a besoin de soutien. Parce que Moussa na sali, na souffrir, na moni ma passe belé. Si on a comme une étape qui est binombo changa poids. Alors, pour changa pe poids, faut la sola bien. Sono sola pe bien te beau. Tikanga, on comprend. Donc, battu la presse internet, bolimbisa. Je crois que attends un message dans comment na Facebook. Na combien avec tous les respects on a nango na musala obino musala biso to futa abino lote on comprend bo futa ba longo pe na transport na yo na ba moya kin oye o filmenga o ke o sali montage o chango na internet batu batali to futa abino rien oni. Donc, il a merci. Mais la ligne carte bon saka titre. Net singa bat batala na ba internet. Net to no miso beaucoup bangate ba vie au sanango. On comprend? Tianoga titre bien. Bat batala na bango. Et puis il faut partager parce que le logo baté dans la magie, bat batala na magie non. On go ça peu mission, tine linga lien, na tine Adam solo, na tine Adamo Kumbo na Dubai, na tine li Trimen Mimpia, na tine li batu la panzi je ça là bien. Donc na senga kaka ke batu internet ba bom sara ba titre surtout pour nanga. Ya pour ba mission msoute o balinga ko finga batu talibango. Mais ngala minute so na ina besoin ngala papa nanga tout ça là bien pour premier fils, il faut honorer papa nae. Ah voilà. Ok, merci. Bon, nabi que vous captez bien message ya Gino lobby que vous tika kukabola bon bo ça mabe parce que vous créez ba problème. Yé azana besoin ba polémique na jibe puis na souveraineté. Bo tika ko tia ba titre ya mabe parce que na Kinshasa a réseau za mobulunga moko na za a vraiment na mona makambango. Okotia titre mtako akoka lire vidéo te après créer ba problème de bobo mamoto bo bande na solo la yo dans la besoin vie mais bo mela mninga makambo yo Gino lia na mbongo na ote boniko bo solo pe moi bien te bo timbati bo teka teka pe toto ba ebinu na biteka teka na binu ti bo teka titre ya batu Gino do oteka o koto teka estimba te ko moteka mutu o mabe petit ce que za la boue puis qui ça plaisir na babi papi kunga les boss kunga ya bakunga na quartier na yo voilà Gino to ko chité mais Gino nde yo nde to ko baye yo batu baye yo po Gino yo babi oye mabe olobi osimbi kisi to wangani mais toto mona mo suspect ndiro tozo ndima mais tozo ndima bon to lobelango yo to mona boye na ba diplôme ya festival des étoiles to monyo awa na ba trophée ba trophée on a festival au peut pas participer dans quoi ba ko participer te yo kaka na commandant de bord à Pamba ba kermesse
nyonso oza na kati obeti bafiki noso obeti makambo nyonso tozosala wana tosi tobaye ojunu yebisa yo obosimbikisi te siko succès wana makambo nyonso ya minene oyo trophée oyo diplôme ona trophée oyo sikoyo yebisa biso na mwa moke jino tokomobanga yo tobana nano na oyo trophée oyo nazwaki yango na Bilili Award ezali plateforme mo basala mpona koprime baclip bavideo donc na nzembo oyo nayembela Gay Mamadou Doubidou nazwaki prix ya meilleur montage vidéo par rapport à nzembo wana donc ezalaki juste à 2 jours ya sorti album nde nazwaki trophée oyo donc ezolakisa puissance ya kisite kaka boye premier fils yango puissance ya premier fils 2 jours à sortir album na battre record simba yo wapi Jésus Christ pour mutu asala bango tu banganga tu omona wana eza nzambe biso toakota nzambe nakoki kota nganga te ngango piangani mpo yo mooluka bapia yo voilà donc biso toakota Jésus Christ foi na Yesu mabolongo kana se makasi na bapsaume et puis makasi na mwa mabonza kokabela mpe bata pasi kosala mwa bado ya mike na église ata mwa loso na sukali oke kokabela babola bapetio balala na baeglise osombi ata mwa basoso opesi bango balia kamwaka bamomi ebele te moi dosement systématique de betasquin biso todosa na biso okusinga na pale awa vous comprenez Jino aza penza sérieux vous comprenez et puis voilà honorable Serge Kayemba talaki ke talent amoni ke Petro Ayemba Badubidou Petro Ayemba Bazadio Petro Salama Rambebele yango na participaki na Fiat 2015 et ya eza pe ya sukate au mona so yesu année prochaine mona diplôme sous ya Fiat wana pour musique na betaki d'abord na Fiat avec musique acoustique bato bamonaki son le roi CD donc Adam Sulzolo il était présent bamsu babeta na ba musique à loyenge tout tanga komote ko Jino bo banga ni oza pe leader Jino a leader oba mais est-ce que ozoloba mais ba ba yebi ba on beta musique kosa kosa koyemba banzemba bato ozo mo pe mabe Seleo te na lobi kaka héritier ozo ma banzemba bato fali ozo mo pe mabe wa mesala comme lengi na lingaka boye Adam Sulzolo non seulement yembi nzemba bato na Fiat oui mais on mabe et puis ozo désordonné kuluna batu ozo comprendre ngasi ko no beta musique faire rigola te wona talinga te ba mo place net yomi yebi ke yo a désordonné oui benzo bat mabe Jino ngana zalaite donc mon Adam Sulzolo sinalo na kulu dimba oyeba voilà quoi donc biso to ke nango na ndenge high tech ça dit musique sans kuluna ngaso yendule nanga ketchino yebe baté et la mano yebe baté sur la parfait yebe baté chombo ba yibate la musique ngana obeta ngona BCBG na kumsango high tech BCBG high tech voilà yango wana en anglais yango moni ba trophée yango moni tozo kenda pe o eza trophée suka to eza bébé et koye premier trophée à Jino premier trophée na ngana zo po moni batebele ba beta musique azo ba award te musique neka ba petit ne ba kumisa ke ve danger za kan prêtre ba ebani ka ba petit ne ba kumisa ka wera te wera zo ba trophée belé Jibe kutu ya kolobate Kofi ya kolobate mais ba o bazwa te yi bo mi débrouiller voilà bon comprendre c'est Jino wabi atamba na camion bien ya pembe yemoko les garçons mo ba voiture vena nga mobela maimba sebsenga bi petit nga pour nga na tambola na ba Audi ya version pena à l'époque toujours na 2008 nga na tambola la voiture à 2006 grâce à Venanga Mobila Maimbi, on a embellé Nzembo Lituka. On s'est rappelé V, ça la moi tout ça la clip V. Tinatamo loko les boursiers, tala le marathon, fin du mois tout ça la clip, Olingo. Lituka a parmi les chansons ou yo, l'album, ils ont cartonné, bah c'est penango. Et on s'est Mobila Maimbi les boursiers, au moninga na permis na moi ça sikat. Ils ont à Paris, on a sur la peine à moi ça sika. Asima promotion, il y a Lituka. Et puis, viens, attends mon enveloppe à Dimitri, tu n'y as pas un clip, tu as un lambaloso. Et vidéo lambaloso, là, m'a dit ce vidéo, mais quand il bolongo. Vous comprenez? Voilà donc, bien la main, après le logo à Pembo, troisième audio Zoya.
à part clip mobile maïmbi maïmbi les boursiers mbonge belé obi clip vieux clip mais tolé la clip vieux clip mais je tolé la car na clip vous comprenez pour clipper mes manzembo na ngagé les boursiers place aux ali 440 ba mota trop pesa na pesi moto na ba Musa Kansai na pesi moto na Beling Mangala Matuka Dala na pesi moto na ba tout ba Jires Kembo ba Pati Kembo ba tout bo sangana pour na lituka ya nzembo ba doit sepela nango. Donc voilà ngana na moi ba tout ba soutenir nga par rapport yo pe sona lelo baksami na moi ba tout ba soutenir nga ninga dam sur le zolo azala ninga yo po kotina ninga na systématique. Donc voilà. Ok, obi émission aka moko obi émission aka moko na kata YouTube. Émission oyo ezalaka kotali papa, maman, bana sa soniti na soka boko changer émission te la seule obi et l'unique obi ici c'est Paris. Nora du Jutin moi ça stika ya pembe nebi ke bo sepe na mbili no jino to beti katumini album atokos be simbi tembe et si la raté et sili to bi na vraiment na facilité. Suko papa na to komo koma na suka. Jino na ebite moi liloba. Pour les téléspectateurs, il y a ici c'est Paris, nakata www.potonapoto.com. Oh, il y a madame sur le zolo mbala pembe tinakati. En tout cas, merci d'abord na Potonapoto pour yangozara Potonapoto. Na ebi getangu image ekota na YouTube ezala dégâts matériels pour na ebi force. Adam sur le zolo des fois tu mbala pembe ya bogar na msoto rani na presse. Mon ba to be ba force ki bogar na presse. Mais garçon na force ki bogar te. Vous comprenez? Et puis, garçon vivant un peu dans la vie des rêves, vous sentir que non, on a le battre comme un genre, on a banini à défendre trop, mais dans la vérité. Et puis, garçon peut nous sentir un objectif. Donc, naebi poto na poto force nango, bah continuer à soutenir, poto na poto pour soutenir commandant des bords, bah na poto Amérique, Europe, Asie, bah tout beau continuer à soutenir garçon nabino. Ba critique sur les alliés, nous avons ouvert Facebook, nous avons Gino Equalizer, Caporeji, page officielle, nous avons Gino Equalizer, Brown Sugar, ceux qui ba critique les alliés, ils ont été honnêtes, nous avons monné, nous avons photo ya ba CD na Instagram, nous demandons comment était kamapé, été kamité, talio na nini, été kamité, et talio na nini, qui t'a sonné pour que nous le balanga était kamapé. Donc voilà, ba Congolais tout ce qu'on a habitué douana. Surtout au blog sur les réseaux sociaux. So monique au commenter notre vandanier qui va nous commenter net nga so comme na répondre directement à l'action que non ngala chocho. Ba to pe balinganga ba soutenir nga to ki na msala malembe merci na yo nengo yé penza olongwe musika yé penatia wa na bon marché okutana misele no apo ato yamba ba to pamba mate mais to fongole les portes pour ozape mutema pembe ozape na beauté vous avez au sol là qui toque. Il y a un seul plaisir. Merci na bana poto tout, à Ben Dolce, Rostar Darty, Cardozo Fashion. Félicitations à Cardozo Fashion. Cynthia La Fraise. Autobot telebso moi na susu ya qui toque. Autobot aiga donc Kalaming était donc félicitations à yo Cardozo Fashion. Bienvenue na bébé na biso Yesika. Donc Cynthia La Fraise, félicitations encore une fois à toi. Merci na bana Paris, merci na bana Allemagne, merci na bana Hollande, merci na bana États-Unis, merci na bana partout pour continuer à consommer commandant des bords. Bato o bazali na Amérique, ba c'est dans le comité venanga Foshino Mokonzi za kuna ba Didier Bango bazali, bo betaka na YouTube Gino TV. Gino TV. So betika Gino TV, ba blog nanga tout ebima, yo album, o télécharger kanenga parce que nan to tindi ba CD na Amérique. Donc jusque là ba CD zara Europe, Afrique. Donc tozo bunda ngala ba ndeko nanga ba Leni na ba David tout ça neni to koti na pe ba CD côté Amérique. Donc encore une fois merci nayo moi si ya sika ya pembe ya tendance a outil poto ayaki na avion a uzonga na avion a doki pété banda yaki tempe zo videte yo bando ya ndiro doki moi dimi mais zonga no ga moi rapide ou se ressourcer voilà. Merci Gino, merci Gino. Mais Gino qui n'a senti sur les karaté pour wabibiso de vendre un pays original. Pays au Penda et beta maka na yef man na self ma suppose pour ebaité mais na kuto man na swag. Na senti Penda Gino Penda Marc Jacob.
po biso erataka te vie nanga pepe kibala babisumbiri tekiri bi beaucoup ta pongo banda c'est Paris Nora du Justin mana kangi Juno awa boye na sentir que non na sentir que partout kapangala balobi Juno obi que na sentir aux original Berberi Juno na sentir vraiment que non oh Juno asila oh Juno bona boy Juno peut ça sac tu sais que vraiment leli voilà ba téléspectateur pour sentir que non Juno vraiment l'homme noir garçon noir l'homme noir garçon mwindu mais c'est le noir voilà c'est là oui Janine Marinunga femme avec option Janine Marinunga femme avec option avec des options avec na bakap d'options donc voilà allez retour Janine armo baye yo te yanga na eka 5 jours na Porto 5 jours na Nice 5 jours na Milan 3 jours na Portugal 2 jours en Espagne to lembi c'est un numéro na Etienne tout à l'heure ton benga na pas Janine avec option yende to yembeli abedele budum talaka to sala clip na ona ba il banini grâce na yemuko donc après ato bengi soka misto to kasika ta to bengi voilà. Merci à toi Janine Baye Melonzembo. Moi ça 2015 même sabino ki babi masola sika Nora du Justin compagnie basa sika comme hier Janine dans moi ça sika veut dire que 2015 dès qu'il Nora du Justin to kutana siko to solo la poste ça la bien Adam Suluzo za ko c'est pas très style la même magique babi moi en bande prêter na image na mona nanga maintenant vraiment le kaka oh télévision benini non ça dit que dans la carte Kinshasa dans la carte télé YouTube est comme une télévision grâce à nani grâce à Tracy la même magique babi beauté image costilicate Roger Smith RS Prod babi yo bakoza pro na confirmé mais la même magique au bomanga la comme une carte télévision lelo kaka grâce à lui na monaka lelo vienzo rapina lelo de na moni na sona Jino na midi ndenge na discuter botal sikoyo Jino siko na kati ya YouTube na kati www.potonapoto.com papi Kongolo binini merci à toi yana nga Fifi Bilimba Nickel Bebongo Olaviongele Glody Mourindo Miss RDC merci à toi abi Nora ko yape Kinshasa arabien na pe simbote mes respects à toi honorable Coco Mulongo un grand merci à toi pour na accueil Wabi Tario Mulongo le boss Wabi directeur Tario Mulongo un grand merci à toi na pe simbote na bof Didier et Wabi Mambalo fena de London masama ramna kata Kinshasa le boss Didier Wabi masonde vanda kita tout dans wapi Wabi soko ye na Kinshasa soko vandi naona GBT Wabi ano yakite po GBKK, merci à toi le monsieur Panayot, le boss Panayot, mon beau-frère, Mundele Penza, Mukondi, Mikolo aussi à Ozawapi, de Ngaraboy, Adam Suluzolo, Tracy Magique, Gino, l'homme noir, Bassa bien, tu vas, Nzamenanga, Venanga Cherinzungu, na Osepela. Glody Mourindo Miss RDC, merci à toi. Yaya Nanga Aimé Kyungu, Niki Nzonga Baniki, Coco Putuna. Dorcas Création, moi ça bien, vraiment bien moko. Et non, Leli. Bijoux Fantasy, donc Dorcas Création, Bijoux Fantasy, on est lengi, pardon, on est la mère, la duji, na Rassimasman, on est là au CP là. Na peu simbote na yo, penza moutna kati. Jojo Vita na pointe, wabi faut la kaka. Un grand merci à toi, Joe Sexy de Toulouse, wabi Ivola de Toulouse, wabi G Black Moïne de Montanora digital, bisous. Voilà tembe na bino, na peu sibino Gino, bo potana. Pondenge bolinga kocha batembe Jino akendaka poto te Jina sila Jina pe carabien Jino nena Jino ne sinali bana poto bana mon calme parent belge hein je salue ma fille Kéliane Carla hein nalo la place Azali parent belge Kéliane Carla Kezipame donc ma fille la petite sœur de Kerna Romigno donc bientôt on va se voir ma fille papa t'aime beaucoup gros bisous à toi et coucou à ta maman. Ngolo bakai muto para français mais Dino pas para belge donc voilà Dino bete suma biloko wana o wana ya BCB jo donc ça susu nalingi kanali bete na poso bete so na mon poso vient na passa ba mongo vika en digital na butu butu ezaka le butu te Dino li passa ba mongo na tikeli Dino miko butu binadama
butu Claudia Bakise boma makambo ebele mwasi asika bimaka kaka na butu Adams Luzolo afilme nga na moi lelo awa mamwanie mamere Adams Luzolo Natanzambe kito mona makambo shere asalinga dendo likolo atono moto shere bona chuba motunga nasina longo likwanga makaza libaza bona liya musuni ya ndenge nini musuni ya mafute madesu ya ndenge nini madesu basoda shere kamati musuni ya megizi kuna yanga ye Adams Luzolo kamati musuni ya megizi kuna yabino poto na poto sita makasi zo solo la makama commandant de bord na nenga mukiete donc rien à dire ici c'est Paris avec poto na poto hein émission zara moko avec Nora Digital bon et total onengeni moi ça sika ya pembe yo no moi c'est moi kala bilamba neza sika ya za moi ça sika bilamba pe ya sika émission pe ya sika avec Nora Digital commandant de bord mtaolo pour commander de mta commander bino tout nefsi bino bolanda kaka Nora Digital moi ça sika ya pembe ezala pete komi ezala tepe et comique avec Nora Digital ici c'est Paris souka na émission babi ici c'est Paris mais yata mulaka pas Afrique na micho talaka tosana ana kacha kichasa quoi souka na émission www poto na poto w.poto na poto émission bien émission ya kitoko ya rotala na 3w poto na poto tunanga botala nani na sanjete na batama botala nani moi ça pembe moi ça propre mon sur la fraise ngamona zaki ngamona moni na miso Nora Digital babi Nora Digital moi c'est lengi moi c'est kitoko jeune fille au ça l'émission na papa na bana na bayana ba leki nae bazota lesika moko sonye zalite quoi Nora Digital moi c'est kitoko Nora Digital moi c'est kitoko olekie Nora tulani omoni fiwana olekie Nora tulani te omoni fiwana osa ke mission wana osa na Paris wana olekie yo alaka yo moko na Paris ici c'est Paris et alaka yo moko émission bien o batalaka et alaka yo moko olekie